Et Yawera Sonoza, leader des leaders. Et là, ni vocal ya Ibra, vocal à Fabregas. Et Yawera Sonoza, leader des leaders. Et Yawera Sonoana. Et bon, pourquoi pas Fabrice Yemora Yemba? Ayemba Kiango, mais Bazuit. Oh, mais plus na wingi to beke diwa makasi ya Fabrice qui na déplique. So monanga nazala absent pendant longtemps na ma musique parce que na belaki. Kasi tonga na raté départ ya Oyemba. Ndi batikal so Viens na bimisi maestro fo bona déplique na café Roma ya sika. Belaki ni. Na so bela nzoto zo bela maladie zo. Utile que tant dans bela maladie wana ya fertaki pévoa. Est-ce que c'est vrai ya solo que yo baboke la ko eloko na mongo? Na yo kaka. Ndo lobi wana nga pe na yo kango. Nakoka même pas obetango. Dégoûto solo on boina zo ka so montani za kama beso. Balaksa mtu na miroir. Te na yo kango so mon parce que na mona musique passe kana tana. Bon très bien, bien affilé bayana ye. Ingelele maye wana bimi déjà na maison mère. To ezano bino dabo c'est ça la. Ça déjà wana ko na bimi te wana ko café room na mi na maison mère. Oui, bien filando imbango déjà. Parce que ça là ya nani? Ngelele mayo. Mutali boso na yo kono chez Bina Filé. Chez Bina Filé. Artiste nini ou à l'époque. On a fait ça vrai. Vous avez pour moi que na chant à part il est riche. Le reste il y a Bango, le Bachiri, le Blair, Fabregas, Robino, Bangonia Sona. Là nous avons pour moi que na performance côté chant. Mais non c'est pas. Tenga longo na yo. Non c'est pas une performance à maestro Fab. En Boaka, à Oyemba. Ah, merci beaucoup. Oh là là là. Boss live big joie danger. Ba même la sama pati kama tema mabe chento. Ogatika la pesa ke bolingwa mobimba songisi andambo. Batu bayate. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossa Libinote. À Tchelibinote promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Les abonnés de Congo et Sing officiel plus aux télévisions, je vous souhaite la bienvenue. Je demanderai à tout le monde, allez-y, abonnez-vous massivement, vraiment, nous avons vraiment besoin de vous. Hein, abonnez-vous, parce que bientôt là déjà 10K on avance mollo 10K, 15, 20K, sauf vraiment abonnez-vous massivement, c'est très important. Chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais recevoir un artiste chanteur, auteur, compositeur. Et puis ici il faut dire aussi, il est parmi les encadreurs qui ont encadré plusieurs artistes. Aujourd'hui, on est fiers de lui. Il est chansonnier. Yasser Arafat. Nama solo oboga. Yasser Arafat. Nama tete. Natinel Morolisu. Yasser Arafat. Nous avons un moment Robin a sali interview. Habité tu vois pas Yasser Arafat. Ora kuna déplique pas l'obito. Il y a pas Yasser Arafat. Héritier Watanabe. Yasser Arafat. Fabregas. Yasser Arafat. Bina Filé. Yasser Arafat. Guy Magique, Yasser Arafat, parce qu'il faut yeba. Yasser Arolobelabiso, Nini. Ah, ça dépendra aussi de nos questions. Abonnez-vous, partagez, likez, parce qu'il va parler. Je salue Yasser Arafat. Bonjour.
Bonjour, j'en suis Lurunda. Bonne santé. Ouais, Dieu contrôle tout. Ah, comme la manette, c'est bon. La tikaka, les lunettes, la tikaka, donc. Yasser Arafat, merci d'abord d'avoir accepté notre Merci invitation. beaucoup, merci pour penser que depuis Kala et Maman temps. On a fait déjà, plateau Congo Sengo. Merci. En tout cas, merci. Yasser Arafat, on a présenté, mais s'il faut dire qui tu es, oui, ça Batuzanay. Bon, Yasser Arafat, c'est un chanteur, artiste chanteur déjà, auteur, compositeur, parolier, encadreur, chansonnier, multiples options. Nandou les caca. Nandou les caca. Ouais. Yo mo suko nan encadreur. Ouais, l'encadrement est moi mystique, mais il n'y a pas de succession successeur. Bah, cadran a peu moins demi. Après, on a beau déjà dans qui n'a moins temps là. T'allais qui ndeka nzamba pesa batutu. Après, tu as un bar mon bochibi soit ne bêta musique. Ce que tu as au cola. Ou yo kaba musique wana ce qu'on a au kangang. Non kangang on a au kangang on a imba na guitare. Te mais so ba na guitare. Ça dit nzemba veredi katande bêta qui. On a sobito réfléchir bien parce que nous sommes en train de suivre cette émission depuis quelque part. Maison d'habillement Ndem, c'est cosmétique dans la commune de Bondalungwa. Et puis je salue aussi tonton Didier Max, il nous suit depuis Londres, sans oublier tonton Clovis Fimpa. Il y a maman Doris. Surtout bito calculé, vous en avez néné oh yo non lobby palais bar ezalaki tout coach en banéné. Et à moi kala. On a déjà 2000, 2001, même avant 2000. Même avant 1900, 1998. Oui, 99, 2000 matin. À partir de 99 déjà. Ok. Ça dit son nom comme musique ce coïncider dans quelle place ba guitare ça ba clavier ça so ba tselinga ba ndio betelanga son kaya musique na yo kaki non yembango kaka ndenge ezalaki après ton ba yo mona ke ba vina mo bandoza na matete ana ton ba yo mona ke ah pesa zo yemba boende na zo imiter ba tanga pe ba komba ba vient pour comme na pardon ça dit vient ki muta banda mais avant na matete bala net na matete mais la matete on a pe to ba puis artiste ba ibana ki net ba veste là ouais ba veo mo mais ba veo mo avec ba père biso zo ki pe na occasion et ozana ba te biso plus ba vieux autres les chansons okuta na bango ba vieux London kapangala vieux na biso souhaiter laisse beaucoup là ka ba vieux ba mekai mo ko cadre biso puis pas de ferro de na de ferro donc et puis ba vieux na biso ba lias ba bivarai ba ndo beta jana orchestre mo na matete formule chaka biso ba petit ton nom même ba guitare ba batterie poto ndo lingandule tso linga ka yo kandule. Après vient nga bandali wana nde ay komona ke ona oyembaka na oyimitaka ayo même en ce mouvement na bandali na mouvement tant to côté to beta musique et interprétation surtout beta interprétation c'est bon et orchestre ni la bandali Cap Music na bandal Sikin na Sir na Veni Bula to beta na Cap Music pas vraiment boya Kinkis à partir wana so to beta musique et interprétation elle est bien mais so to community la musique de création au monde est comme un problème pour on a maîtriser car la musique on a yoka à part temps là et comme il faut pas orienter au la guitare mais bah la qui s'en va belleté bah la s'en va belleté vient en mode bibi chloufou mana mon un peu soutenir vient en mode landé bah guitariste et soliste na accompagnateur bah on est mutu bah comment ici ko bah la s'en va bah on vend ça va peine si ko na ba métronome na temps otraversinga babiloka bakala bakichasa mobimba na lingi kosilisa na koyebisa qui bien ça qui bien est-ce que orchestre on a bonda lo nous okende est-ce que ça na artiste oyo pe tilelo pe bazali oui o pe bayebani o rejoindre bona banda na yebi tilelo eza Blaise créateur déjà il est tout le temps dans l'orchestre PC mbote place à na zible na et pas qui ni kesi wana na bandala et bien on soit cœur comprendre et puis ça bols c'est acide
Ah, sur de bakoto yo. Ah, voilà. Ok. Tu as dit bango. Et puis, ok, ça va qui ça dit biso qui ba jeune, tu as dit ba mi qui fort. Tu as dit jeune si na ba 14 ans, 15 ans, 16 ans. Après biso de toi qui ba mi qui na ba vie toi. C'était comme ça. Ouais. Donc na parlé peu ba tika rayo qui na ti bandal ou que ça ndoli. Ça dit na parler siko musique et comment déranger parler. Et comment déranger parler. Moi on doit appeler mon na regigné pas mère mais na regigné ce ko kune agi moi yobika regigné déjà. Mon sandoula calmos chike vadon. Mon sandoula bien ça te sengi. Vous en avez pas kokoba na matete. Donc yo tanga inate inaste. Titi. Na tanga ngote mais na yekola quand même ba télé. OK. Na la na ba master batanga na ba ina misusu ba poussa na danger. Entourage na bango na toala na bango. À partir na bango ba télé na bango ba créer kinde bando sala ke oui kola pe moi guitare oui ba pe ke do eza composé na ré et a composé na fa na sol relatif na la mineur degré na deuxième degré na ré mineur 7 donc ré mineur pardon. OK. Après bilo moi bon à partir ba mas dans un mois ba télé wana to kota ki po ba pe moi table guitare quoi. OK. Donc si je comprends très bien, vous avez qui plus guitare à l'époque. Non, na qui pena plus chant. Na yo ko la guitare na sima chant. Na sima chant. Na sima chant Koko masiko de a weza ki kaka. Et puis il y a un mon boy, na komate. Na sala na kan nzimbo. Oui, na komate. Qui a osé pe no vandi papa. Après bandu ça rien. Na vanda ka na sala, na mémoriser. Pourquoi commenter? Bon, et coïncident que au moment de te fonder à Banzimbo, fonder net idée morbo et papa fonder. So na fonder bongo, na tika na ona mutu. Et puis na ba époque na ton to ba mi ki na idée te ke fona komaboro. Tout ça na ngora système morbo ndeka ba ko kala izaka na ba tunnel. Boyemba bo fonder nzembo na mino mo ale Berti fundi utayo kende ki Paris. O me bloquer. Si que donc kende bongo, ça dit philosophie wana na idéologie wana déjà bo fonder banzembo et puis ton doit fonder na ba époque na ngam na fonder banzembo mingi. OK. Après comment il peut que na comment ça la peka banzembo bongo. Na ça la nzembo na sali pena mutu. Refrain tibukenda na sous évolution mandé à la. OK. Non donc nous suko malembe parce que mais que vous expliquez biso ndeni banda place comment siko et comment ina moment nini oyo comment ki Yasser Arafat va dire déjà quand on a matete na biso na ndeto andoza na ba master batutu to ando parce que na quartier ale pe na ba master belé pe ba ale pe na vocation yemba déjà. OK. To andoza ngana ba on to beta na musique ya ba tinel ya ba musique ka ya batera pamba sa idée ya rusangana na zaki na idée ou la usangisa batu. Ouais. Yo. Ça dit batutu bando ya de biso. A plus ngande na la idée usangisa batu ngazaki na la na mo musique yango na la na esprit mo boda ga na ebi ke photo de l'ensemble. Voilà. Et puis batutu bando ya na ba ebi ke ba par ensemble. OK. Donc si je comprends très bien pour no benga photo bengo ensemble. Ouais. OK. Na wana pesa ni. Et ezalaki plus ko sangisa batu. Ezalaki na kati ya matete précisément wapi? Elle est na kati ya matete précisément chez biso. OK. Chez biso déjà to aki na ba master OP to aki na ba nzinga na to ndo bosser na bango et puis na ba quartier aki système mo boyeke ba so bino na ça dit koto na bino bwana batu mo boyemba na bango. Neti yaki na bakala mona koto na bino bwana équipe na bino koto na pe bana équipe beaucoup na bobeta biso skoto yaki pe ne koto na biso to yaki na ba chanteur na biso ba master o to emba na bango ngam na yaki rassembler et puis na yaki découvrir ba master mususu ça dit ba frère mususu na angle mususu kana ngilima bango pe basala balinga musique na bango pe babeta ngo kana kiyaya ba odina ermo ba oyemba oyemba ngo ebika ndezaki na kala. Moi, moni bango na sepe na bango na si bango non pas tout ça na biso tout ça. Si je comprends très bien, yoko la non plus musique professionnelle, yoko la on a bandal, nous on a matete. Yoko la on a bandal, na yoko liango na batelier ningo lobi. Na batelier puis na yoko liango sous na
na Rigini quoi. Na Rigini de parler toi qui musique, toi na ba clavier, toi na ba piano, toi na ba flûte, toi na ba sasso. Donc ça dit famille mon ba déjà musique na musique. OK. Ce que tant est ce qu'on a ngilima, est-ce que au comme rassembler au sangisi ba ya équipe no ya liboso, to bato ya liboso oyo sangisa, ezala banane. Bato ya liboso na sangisa ba mastango en tout cas Isaac, c'est-à-dire mi balé bakufa Hervé paix à son âme déjà, et puis Ange paix à son âme aussi. Ezaki Djera, Samatona, Mikili, Mastango Boué, et puis c'est-à-dire quand on a mis Deo, Delmas, Cédric Mayo, Lando Betelabiso Drum, Wanasko Kotona Biso. Tona yo monake, et puis na Kotona Biso, Misusu Bati Kagi de Wanangilima. Wanapena mais Kotona Biso. Misusu ba yoti kandule biso ba voyager misu ba dae ngasko na yo landela ba o bazara koto kuna Côté on est koto kuna sko omoni ki mbangiste koto likolo voilà pe grala ngili makaka OK koto likolo ça dit ngasko ton na kiti koto netsa ya o kitanit na se ba black koto ba black voilà maître black commando na pese mbote place ça va mettre mbinga ba tout donc comme kende kuna na kutanisko na ba Hervé Tao na ba Babi Biblos Maestro Fabro ba Luende Toranaga ba Doudou de Tcheke ba Senase ba Deo SFR bon pe ba ça la sko ba kamara ba bina la musique ya Kibwisa Pipa. OK. Donc si je comprends très bien bato oyo kenda ki kozwa côté ba black ba ki plus danse que chant. Ba ki plus danse. OK. OK. Bah là plus danse que chant babina ça dit kora qui buisa pipa na bon betango bon bino nous à la kana ba groupe na orchestre nous à la romona maître chorégraphe ba ça la ba pa bina danger après bon make-up yemba po ba da ba ki chana ndule na nzoto ba yemba rape ko yemba obika ya kalande la ngena ko yo au solo na bango nde parce que ton na ye koto na bango na yaka déjà na mona bango pi. Mais après un moment donné, toi ici, comme tout sangana na biso kaka. Tout sangana. Bon, on peut mon bien, bah c'est pelé na ngopo. Ngala na moi boule. Tout sangana isko na bango. Donc ngasko na bendi bango ba yesiko epa na biso wana. Na sanzeta citron to ala iso to bosso wana to zo ba citron. Donc efongo la biso voaka so place wana. Oui sanzeta. Voilà avec comme lisu. Wana kutu lisu ata lisu wasko sans état citron ça dit place ma ba Hervé au bala nango ba Fabrigas ba bipena ke sans état citron chez biso manakatsa le pan OK to komo bomana na ba master msusu ba o ndule de etika e bango ba petiki misu ba voyager misu ba kufi to tika li pena siko neti Maestro Fabro Babi Biblos Hervé Tao Delmas Omba ye Omakola Omba ça dit kuna déjà kuna peut déjà na kenda okuta Omba okina okuta Omba na ba Fabrigas Omba na kuta bon so kuna na za ko diriger bango bon mutu te OK ba yemba ka bango nyos ensemble donc o azana mo niveau a bimisa onta wana ça dit ton na kuti bango na kuti pe bana Omba ba epe na Omba to sangani pe to koma ko bosser wana chaque jour to sali neti to sali bina bo mwana to sali bina orchestre mo ya bo mwana to komi ko bosser wana na kuta na leader orchestre o yo sangisi bango yo zaki leader orchestre après yo zaki na après ezaki mutute ça dit est-ce que bango pe bandima ki yo facilement za la leader na bango na ndenga mabete toi na histoire bango na groupe na bango yo poza ki na groupe bango ezalaki penza na idée te banda okuta na babini baoyemba na sentiment ya bomwana po baza na talent na vocation ndule après ngata on a na bendi bango kotwana ngasko na komosa un système ni to kotisa na guitare na zui master mo Crispin na invité so za su apiso yo kanga comprendre ando beta guitare na ya bandi obeta la biso sko ba deta biso tout siko parce que bando imbaka ba a cappella to yemba na kata guitare parce qu'on époque on a Jean zo yemba na guitare de na zo ka on a bandal na longoli na banzembo oya ya kalato ando beta wana baba
biso te Bertier Fundi uta kendaki Paris na longolango na yo tapena sko moi banzembo ya pena sko eza pena moi ya na structure ya pena nzembo c'est-à-dire mayele wana nazwaki kuna et puis na zina banzembo kuna bika bo moi na so au bandi boulonsi ko ke place mo bo kangi ba plan kiti na oboy na kimi kuna na bandi bose na ngana batu na nga na ko motsa sko banzembo wana to yemba ngona bango ba o bandoko ba o ba kokaki batikalaki ba o ba kokaki bakendaki et puis misusu pe bika vie to buta marato zolongwa misu ba voyager ba vision na bango to tikala ina maestro Fabro ba biblo servetao Delmas et puis omba kola après batu misusu sko ba bandiko ya batu misusu banani batu misusu ba bandiko ya Ibra tomba koti matete yepaye yaza amona matete non Ibra bango ba utaka si je ne me trompe pas uta lingwala parce que ngato kutani na matete mais to expliquer pena ba biographie bien té mais c'est un ami yo amona matete oui ngapena na mona matete na botami na matete oui na botami pena na matete oui yebi pena oni na botami pena na matete après mais OK to longo sko neti matete to kei après bozonga après ngato zonga te ngande na ezongi OK sikoyo donc Ibra na dans le langue fort OK na kindo ina liboso mais on a biso boti mona liboso ko ba na rateke bon ngai funa zala et puis mera OK voilà sikoyo Ibra to kaza mona matete Ibra sko bango ba yaki koya ba yekoya ba sombi ndako na matete précisément na ngilma na quartier na biso OK tant circuler na quartier à comprendre que ba daimba aye avec le temps malé est-ce qu'il y a un roi chanteur danseur c'est-à-dire il y a tant qui te écouter quand chanteur avec bien zaki soni ya zaki soni tant y a la biso quand on dit ba téléspectateur on dit ba au monde ba te beli ba tumsu bando ya na pe ba pe na mando ya pas bon et pas talane biso to continuer na biso bosser wala bino da bata o baemba ba fabriga tozoyemba na bango tazoyemba maestro Fabro zoyemba zobwaka azobwaka kuta bandai na kubwaka tie yo koma pena asa rôle tuana OK après Ibra tanga yo ya yesko bongo après akomokota apusa na malem tanga apusa na malem Hermon ameki tu comprends que il est pas un chanteur mais azoka na soni mais sosko to bosser bongo batu tuana baki to tikali siko yelo kwaza na ngilma po batu tu misusu ana baza il faut bazonga donc kuna bino vous avez recruter te que mutai test boye te to sanga na kaso kokano yemba oyembi nao yesko pe to komotika na ina butu ana lo kwaza ngilma pembeni wana to komotika ne to komisko ba piri penai Mavan qui pire ngana kisha pire fort na maestro Fabro kande tozaki na bisonia soana to koma tia ba pire fort déjà panlem wa sans état citron wa daka na sans état citron yetanga yo ya epe komotika anesko na butu sera na pe to akiba mikebe éducation batu mususu moye butu ana ezaiva te yesko to ndoti kane na butu biso ndie to signer da pano même si au citron na rose va iditi to komotika l'année to komo meka siko on travaille trop yo na Ibrato voilà to komo sa siko mo makambu mo bwena ye to komo sa ba bilo mo na ye au moment où nde to koma siko ba pire to ebana ki e komi peso batu nyonso siko ba ye yepe azomi bimisa ke yepe azali yepa yembaka après ye Ibra ayena Thierry Migler azaki jana matete mais koya Ibra mtayana ayana Ibra ayana Thierry Migler tubanda kutana kon moma indombe to uganga mtu na kwa na ye le logis la lingette sa clôturé Ibra yena ye ngana yena masana ngasu il est riche d'azaki pe chanteur. Et puis Migler a un junior boutou quoi was pas fait non d'attendre benga ina e omba ina mundibu Robinho OK donc omba mtaya na Robinho na staff na ina mundibu ina ba Jai ba Jonathan Coachman ba Rodrigue Kadima donc Robinho ina ba te beli monde c'est-à-dire
et comme un peu ça dit ndena lo baba yewana ça dit vraiment ya bango nyonso bongo ba utabui ba ya bango nyonso bongo Robin dans un monde à commune Robin dans mon lemba quand Bumba déjà salon OK mais à part ça vini na matete Robinho ayaka matete tongo azongi butu ya ba 23h elle y a pas les citron ba keme ya tikali ali a peu citron makasi to dama bora na fort ce citron vous fongo makala les jours wana OK à l'époque nous chaba tumba coûté non il va n'a pas tia mais to banda na citron moi muke sera na tumba ko no réuni ti loté après un moment donné comme appé qu'est-ce que compétent trop mo reganga to kuti ba ve musuda ba tsaka ba tumba ko biso pe to mo tsa sauter pesi bor mo bo bandio ganga ya kibongo après ba ke belé ba tumsu ba le kaka ya le kaka depuis kayate depuis ici ko ye aya nan sans citron té depuis qu'il y a tourne ma tête to kokuta na ine tinga ko ebane ya na sima maestro Fabre c'est-à-dire ba kuta na maestro Fabre na wenge il y a déjà maramekomi wenge il y a déjà ba kuta na maestro Fabre na wenge après maestro Fabre score comme betise tourne ma tête te wana skoto ya tant bona sans nzeta citron bozoyi masko à l'époque wana yo ba ko bengo ya Sera Arafat to ba bengo président to ba bengo leader to ndé c'est-à-dire ba appellation na biso e ba ki on te ba benga président mais tant to koma na ba tant to komi kana ba bomona bi ba je bo bomona ndi a bosale kiri na bino mo bo GBG na bino mo bo mo ngo penzo ndire likambu bosale on peut ba structure tout ça là biso pe to sala bongo ngabina la président yo to ara président OK est-ce que vous beta pe bandule pe boke ba benga bino pe ndule non to beta to ando beta ka bandule mo bo to créer biso mo ko ka ba drum na biso na ba blo na biso na to ndinga na lupango to bimi na kata lupango yaki na car mo bo mba car za ba système ba ya ba ki kalungu nde ba benga mo automatique wana podium na biso dégâts mais après un moment donné tant bateau yana bato mususu bazaka esute to yaka otika la vuma to tikali ombakola Ibrator il est riche maestro Fabre Robinho Mundi Robinho yaka le roi chanteur to yaka chanteur ouais Robinho Mundibu il est riche Junior Butu kwa na master na biso mo bo na pese mbo de place za mu selekete baye et comme penasiko to sali orchestre comme orchestre vous avez vu na comme orchestre to pesa ga na komboti mais to bandi ko bosser chez biso wana kaka to lo mo te abeta na orchestre ba tout ka wana de na ba orchestre ba to mutu déjà bandai ko luga mutu da ndo beta na ba orchestre izaki il est riche allez obeta ye ça dit ndo beta na ba orchestre o yebani makasité mais yebani makasité mais asaki déjà parcours ya ba tambola ndenge ya ba tambola orchestre tambola na ba orchestre biso na be poka na ezaki pena nanu to beti na ba orchestre te omo ngana ute ka ko to ana na beti ba inane na nga na kimi po bazwa inga pena bazwa inga na bakena nga kuna na zonga planète na comment vendre kuna na bandana après inane mwana batu ayozo nande na kendara rigeni na étoile musique wana tout ça là yaki bon mais il est riche tant to kuta ene so boyo kenda oyemba bomona minake master boindeni on sait que si la comprendre bien il est riche ça ko kamula ko le kabino tout là yo mo pe ya ser il faut dire oui ça dit il y a qui déjà na structure et orchestration na mutu avec déjà na respect à koyemba avec déjà na azaki na ba sadi makambo e ba norme voilà parce que n'importe quoi na bino oyimba ba nono Fuji bazala nono Fuji siko nono Fuji ava grand frère na PC mbo de place za ninja ya nono déjà ya za grand frère bon ba ndo beta et pas vu na biso do à Congo si je me trompe pas ba UTR descend na ba vejiso para après ba mo beta pas do à Congo biso tito bosa wana to komi musique etoki bato ba komo yo tala biso yindi pena donc komi ke bato ba quartier tout ba ya kasiko nde na ngilima ba ya kandesko na ngilima nde pe na mona jour mususu ya nono abeta pe tour wana ayoki pe biso neni bo sala ngoma bien mais robi wana sko akoti BCBG pe sika OK bien nani asololi n'importe quoi na solola ina bateau ya moneka ko sula na bango bateau zaki bana
n'habité vraiment ceux qui basolo là mais après qu'on travaille bon on est comment on travaille faillite moi écoute on dirait Omba Ibra déjà Migler avec Nasima Ibra bon bah on peut kokende pas non OK l'esprit mon bouquet grand frère déjà mon savoir élevé déjà bon mon bêta tour chez maintenant dans ça la montée OK na kenda pe na beti pe mo tour yoki mais ngas ko ndiye makamba bongo na ndoko ka ngote na omono ndiye ba yembisa bino kaka ngana ndolinga ngana yemba nde na sadi na za libre disponibilité wana na yemba ngai nde ba ndo beta ba tour kuna mais le quoi yanda no pe za ki na ngwa ki na ba engagement na déjà outil et pavé d'eau à KBCBG moyen zo bon tembe ezate tous et ça là kana tamo bo tozongani tosangani ndesko toyo ça l'orchestre to komisko ko beta penana ba instrumentrice nyonso complet tout ça là ta ba deux concerts bo na ba il est riche ba Ibra ba maestro Fabre to beta na cabinet Molili to beta na City 30 tout ça cabinet Molili place comment église ya Arche de Noé ya Denis Les na ba omba ba tutu wana ba mundibu tout ça na ba to beta nduli et les quatre bien to beta sous na City 30 ans ezaki siko tant yo vous quoi encadrer bon nyonso artiste ni encadré faut le voir bien encadré en fait to sanganaki mais ça dit rassembler c'était moi bon rassembler biso nengo la guerre rassembler bon artiste nini o yo à l'époque on a faux à vrai vous avez comme on a bien que na chant à part il riche le reste il y a bango no le Bachiri Migler ba Fabregas ba Robino bango nyonso na nous avez comme on a na performance côté chant muto ya azaki na performance ça dit biso tout on doit bosser mais ngana ndo c'est bien ngana longo na yo ngana ndo c'est bien na performance à maestro Fabre ando boaka aoyemba obi concert en obetelo to beta na cabinet Molili ça dit to beta banzembo bilé to beta c'est ça mais interprétation ngam nando l'idée presque banzembo ibeli so to beta 10 chansons nga l'idée ta ba 7 6 mais ezali na nzembo o ya vena biso quadre ya Sisi Sylvie na mikanga na motembo ya bolingo fumula memo ça dit Ibram tando lidon ya senga qui est pas lidon a l'idée nzembo wana en plein concert a bandika na début en premier paragraphe deuxième paragraphe assis sengote ni sako abungi maloba abungi akomotuna neti eza nini a tuna sko maestro Fabre avec na sima donc il donc tant qu'on tourne bongo maloba ni siko maestro Fabre azumba mon micro continue nzembo tina suka ça dit et puis ando boaka isusu ando bina isu fort en tout cas performance ni na ndo c'est pena na c'est pena yena mon intelligence et musique et qui plus c'est pas intelligence à musique intelligence pena o zaki so tel ye na nenge ya intelligence ya ndule matière pénale non n'est pas quoi pour performance sur le bifabriqué c'est côté intelligence ya ndule intelligence n'est pas kana na mo na ndena ko lubango tende na cité moroboé ça dit ba tutu ba ki moi j'arrête omba ki cause à la paix tant on tourne musique déjà il a plus bato sima tenga la tourne à côté chant on a bi côté chant ouais et on a ngana loba ça dit tondo emba bien maestro Fabre très bien Omba Kola très bien Hervé Tao il se bat aussi très bien et Vando qui non bien très bien débile tondo bossé bien en tout cas et patara matete mobimba place ana ya ko komati e komasiko ton to sali bandula na mutando betsa biso vena mama za kakana barwana o to ekolo ban o sadi mi to place to ke la musique ayo comme ça on est qu'il faut to beta ba concert ya ndo tsela biso bala OK donc on est rapide parce qu'on va encore aussi derrière le temps na ndenge bozaki montali boso o alongwa akenet na orchestre orchestre net par exemple ba quartier latin ba wenge orchestre on a nyonso qui nani qu'est-ce que vous voulez et qui maestro Fabre il est déjà donc avant Omba avant les autres oui
akenda la vignora L'avenir. la vignora akoti na la vignora beta Tant ya ke na l'avenir abino botika liga. biso to continuer na biso bosser to bosser kaka tozo bosser na biso ayo longa biso tikali wana to continuer kaka ko bosser nde to bosara ye kuna la vignora ayo longa la vignora ayo kende epa vena biso fali. OK. Ake victime angake kuna ayo longa na victime. Voilà bino bozaya ça ba biso to continuer bosser. Mais bando otanga ba combo par rapport à ma solo ya structure na bino na otangi na komba bino filé. C'est-à-dire bina filé makambo na biso na bina fila za kiti. OK. Bina filé na ekokuta ni na tamo ko boye kaka nde to bosara wana. Kande ba chanteur ba betara ba tour. C'est comment très bien. Ya betande ba tour. Donc bina filé aya après déjà Fabregas pe azokende ba la vignora azokende pa fali kaka na époque wana kaka na époque wana ona oloba na sans état citron tant biso to komo betande to komaki comme orchestre bongo Hervé ta c'est-à-dire Babi Maestro Bruna Toranaga bakenda orchestre mo bona lemba Kije na Kije c'est là où nde bakuta na rasko na babi na filé pe bando yemba na bango ensemble na DJ kinikini bando yemba kuna ndesi ko Maestro Fabro akomoya na bina filé Robert Tanesco ba tourne ma tête to yemba pe na to découvrir pe bon chanteur bina filé bon donc déjà na époque on avait ngaki bina filé à l'époque on a déjà ngaki bina filé bina filé Maestro Fabro présenter biso ya bina filé to sepeli bina filé yemba ko abandi yemba pe wana bika ye ko yemba ni akana ba impression déjà donc a pasoli mai ta sopi mai wana zaki bien fort ngana sepela ina ye mutu azaki moins compliqué na muki azaki Ibra ndi muta et puis Ibra déjà Ibra ya bano so moni chanteur on dit mon ti mon la Ibra est bon hein Ibra oui c'est un bon vraiment. Pourquoi c'est qu'on dit ma bune filé bon on est dans babilo comme boiza parce que normalement foyer bah parce que ils ont rassemblé il faut que yazo sepelana il était pour nini bina na Ibrando sepelana bina filé te omoni ndeto yemba wana atana kati équipe ndeto beta wana c'est-à-dire mon joueur mususu ali mo pesa mususu pasté joueur mususu zo mono ndiye yazo briller bina filé tanga yaki asala tant mais sofa boyaki na ye ayina mutu ne boyo kape mutu na nga asala ipena ki bina filé mais na batu mais ya kana na mutu te non mais sofa aka déjà na bomba ba umba mettons peu masani océan tout OK je respire. Je respire. Tu vois nene na kitsa. Fabregas n'tena je respire. Mais mutu net bala na la vignon. OK. Aye na ye bina filé jour ya kana ye ando yemba pe na ki bina filé. OK. Bina filé pena ba bina filé. Ebi kama eso fa bonda tsaka. Sko nga panique. Nga na ki wo nga za na ngiti facilement. Babilo bakala na yo ba na mala balanga komitalo alanga epazali mama bon ano mbaimba ya longola dailo wa mbaimba bon ana awimba ba awimba ngodon nga sepele na nga za na excité facilement na ba mélodie ba son bien mais après Ibra c'est que si je comprends très bien bina filé ba ya na ye ingelele maye wana bimi déjà na maison mère to ezano bino dabose ça là déjà wana ko na bimi to wa ko café room na mi na maison mère donc eza daba plan o ndeka et accompagné par na maison mère c'est-à-dire ndeto ala na matete ana eza ndeto za na matete ana eza pas si pour que l'eau mon boye bien onti donc ingelele mai déjà eza logo déjà et utana na sans état citron oui bina filando imbango déjà parce que ça la nani ingelele mai yo mutali boso na yo kono chez bina filé so comment na mala balanga ya komitalo
oya omba donc euta sanzete na yokango to ya utaka nango lema na yokango pa bina fila zo imbango après ekomi bina fila ndo yani penza mingi penza te betaka ando betaka baturu mo si je comprends très bien ça qui va plein bina filé ndé qui soit démontrer bino na sanzete à citron kaza na ba plein après nde to ndo kuta na biso nyonso wana soto kabwani bat na batu ebika ndeza na musala to akanga mnena mutuni azana mutuni ngana tika na pale Ibra lo kwaza mwana ngilima aye pale Maestro Fabre pe tozalaka ne mingi po mwana azalaka na ngilima déjà Hervé Tawazaki na époque ana zaki pale ndo kangi par rapport banchiki babi azalaki mais azalaki abanda azaki na biso manda ki mabiso tant musique comme comme solo et comment kende bongo ça dit bango banda okutana pe Maestro Fabre ba okutana ye na babina filé na ba océan na ba omba na ba anglais msu pe ba sali pe travail mona pe individuellement mona pe bokuta na bango ba démontrer bino pe chansika bino pe bo démontrer bino pe la ibra bo démontrer bino bo démontrer bango ba plan ni leti yona ibra ba plan ni soto yemba non to akana ba dio a danger to akana ba dio parce qu'on est ba vocal o lelo to yoka yango o lobi ezalaka déjà na ndaku na nzeta citronette nini o yona ibra bo apporter au pe et côté à côté pas batu pe neti elo ni déjà bo yemba l'époque wana neti dio oyo et bon antenne c'est mbote ya Gilles basala na Goga Boss Live muta wala moni dia au signe peu de mon anga serve mon mérité ngo au signe peu de mon je vais de muzangu na mérité ngo te ngana zangi moyena re komonanga na buka ba souffrance hey njakomba nine zoyelanga hey alisi baba le roi motema nange toni na bozana yewe rumba le a mama babiloko wana déjà euta na nzeta citron euta kuna babiloko ebele euta kuna po ça dit ne doit not travailler na nzeta citron tant to komi na ba plan tellement to ina orchestre très na orchestre était monté liboso to comment travailler penzana ye à part biso na parler ezaki héritier watanabe la poule yende pina to wala yazala wenge aoya pa bino ça dit ya ndovo na lemba na pate puis ayo koma na twana biso to yeba ina na twana master mombonda yozo biso akuta biso to bosana na Fuji série bakoti tout en fait donc nde na Fuji beta tour wana et sengi biso peto beta tour donc to beti tour ngalo kwa to prepara ba dio mo na ibra to bimisi ba plante ko mo bimisa ba plan ba oda ba ndo sa ba dio na bango pe ya moi genre yena Abraham pas vendre la matete et pas na Fuji so ba sa ba dio na bango ba yo tika ngana komelela ka hey lingo ba sa lango so ba sali yango biso pe na ibra to vandi jo ba sa ba dio ne biso pe photo salon biso pe to bandio sala yele oh yele et à la mama na lula yo na ageminere sikayo kometi mona pasina olinga mototina konyo tukumusala e komisko tukumupena makamo mobima après master na Jimmy mon master mon ndemba pena quartier la tenda yo zo biso ndanda ko pena héritier yo sa biso ya ndenya zo biso jour on ndanda ba Fuji OK to bosi na biso ndeni héritier na bete yake maso na mino lela bino mabe bukomana non wala yo na ibrator na ba Fuji aki na parlement na sima kimbangiste ana so kitika mke kwa na mona kotabe kwaki nini kama buto kati maimba wala to na Saint Théophile nzela to yokata mba moka ndi to akepa Fujana to bimina junior wana papa to kati mai tant to kati mai buto ke kuna pe héritier to ke kuta omba kola to ke kuta omba de ana tinel wana déjà guitare donc German déjà et tondo bingi bon na kala poni German c'est-à-dire akina ba locks ba nini ando OK yo sandenya otenga pe na yaki kakawa umbanda linga place la chanteur baza to sangani sko na ye to koteli no moto to koteli Watanabe to vandi sko ndeni to vandi opesa umba pesco déjà to travailler
To bandio bimisa ba plan. En tout cas, tu travailles quand il trop. À un moment donné, on va y quartier latin. Malgré tout ça, la paix bon. Mais structure na biso ana pesa. Et continuer. Mais on attend beaucoup que héritier dans la maison mère. Ah, la maison mère déjà. OK. Yo. Mais surtout zoni na panel to kutani likita na biso ana to bosser surtout ngito ke ne peut hériter to kendaka ngai omba na ibra. Ce que ba plan nini o pe bino bo reconnaître ah so bo ke mo bien neti loro o to sala na ibra. Ou peut-être héritier parce que c'est le passé les lois aza moto na tembe. Neti biloko nini o pena. Mamemi bolingo nanga na cimetière patie mabelo. Balingi bakundanga mobesu mama e. Balingi basalanga kamundele na fetie. Nzoka bolingo na landaki epesinga melesite na tondi nanu. Bolingo te yoke yotikinga na ba souffrance. Ya love chérie na tribunal bazuzi baleve séance. Bateki bolingo na nga na vote plus bike mama avocat zalaki na défense na nga le loi komi contre nga luonda le loi komi contre nga tout jeune azolela bolingo no chérie tu travailles un effort mema la samba patika motema mabechento ogatigala pesa kibolingwa mobimba yosongisi ya ndambo na mituna kasi nzamba chani babiloko wana en tout cas tobosaka na effort mais nde to parce que yura ibra tosala dio akonyokola yo malinga bima innocent abosani nazali mopanzi balongola na nzoto bolingwa sans contraire mama e eza bolingwa sans cynique Dorcas Pembele tondo sala ngobu yakaba déjà motema molimo de yango mais bakombo kaka nde bakombo kaka. Et puis, na moni pe héritier changeant hein. Même en fait a changeant ngote mazwindambo. Azwango nyonso te. Azwaka ba parti. Akonyo kolomane mongana ngad innocent. Bosenga zali. Eza de mobimba. Mobimba de yango wana ezaka ba kombo échanger au sali na terminaison de place au mona kena suka. Na sukeli. Parce que bosuka ene héritier kana ba plan wana yona ibra. ngana ibra to bando bosser na ebongo to ndo bosser na ebongo à un moment donné to yo kisa na nzela na ibra déjà maestro fa bondinga utagi epa ya na f victime ayo kende wengi ngape na kende wengi yebo kenda wengi na kenda wengi na sali test na ba période mo kana ba déplique ba maestro fa bona koti et puis na zo la chance à embaté bon ba zo la chance ba ko ba embaki to koma déjà ko s'engager na wengi na ba époque ana to kese na jabanzela na ibra ibotikala na makam ninga na komo kimba akenda paite OK isko atikalaka na ndaku na ba ya mususu ye atikalaki azo sa makamne azo la parcours nepe akoma en fait on dit comment n'a pas mal comment mon tambula pena ba petit mususu petite excusez do ba master mususu ba frère mususu ba tambula na ba jeune frère mususu on se connaît banani beaucoup tambula ende ni orchestre c'est-à-dire bah non orchestre était mais bah jeune frère on a ba ebike ibra aza mutu ya Yasser c'est-à-dire Yasser encadraka batu le quoi ba na ibra pe encadraka bango sko ba komolanda ibra wana banani ba Hollanda neti ozui Antonio Mabeka déjà petit na biso moi yembe pas ibra soki boye frère na biso mo boye soki babinga ke bando bingi boa ebo azapeka camarade ba Fambura ba tout jeune c'est-à-dire Anthony Mabeka ndozana Ibra ye garçon na lobby azaki na moi ba o bazaki na moi ba génération yaki na sima na biso wana nani olobane DJ le noir ye wana na mona ba mission mo boye babinga ke kombo na télévision émission mo bo DJ le noir bazao benge boa bando benge boa OK on a ce que ça recrutement il y a Ibrator bato recrutement te po bando bete pas été OK
Et là, on dit, rassemble à bonne époque, tant on a ke wenge, tant on a raté Koyemba. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a moni, faut départ, on yemba sauter dans l'orchestre. Na zoni na parler, na kutani suna bango ba Ibra. Na rassemble. Citron kaka. Wana sko lisse bota. Ah, wasko lisse bota après wenge ton yo simbité na wenge, tant oye, sko de lisse ou te panen. Chengat. Chengat lisse da tinel, ça dit tinel mon boué. Nga de na parler na zanga place oyimba musique ke de alikolo yimba suna lo pont nzeta c'est un peu bakata ba tonga ndanda kwa. Et comme il faut voir na tinel siko tinel ba okanga batu batu yebika mambeleka na tinel mais biso dozi tinel ana to stritirango na sangisi ba master mo wana na pesi ba mbote to ala na ba on to zo initiative ali Euromobile Trésor Mbinga Mbombo Chifufu Christian Dandu na Maroc Kale Kabasele chef Cheko bakebele ebele ndezo de Genève batu tunde to sala sko lisu na tinel wana. Ça dit to kesena da banzana ba Ibra ngasko na komuvanda nde na tinel wana na créer sikoyo na zuisko ba chanteur asika ba komoya wana nti banani kasika o lelo Gino yaki Gino Bukunda wa imbe pa masofa give magic tawa yo tsasko considération yemba pour tikaka par rapport à la chic babi mouvement na bango kuna ki jango kufi ye wana batoranaga batumsu ba komoya ba Gédéon batebele miso ebi ba biente wana Fabro déjà ce ko wegi asa yembi pe Robino wenge nante mais so Fabro sko ti parcours wana tiezo salama ye tozala kaka to botiki wata so zui parler ne wata tokenda kokoti en fait tokenda na Ibra kuna na omba eloko suka obokoti la wata zara eloko biloko ngode bele misu kuna bimisa onte oui misu na bimisa onte na biso dernièrement awa il faut l'année passée à la fin de l'année comme ça benga pour tout monde hérité watana bakindaka umela boye tanga ngazonge komi ba sali bormo boye kuna ba nini azonga lisute apota ngazongaka babenganga na mona jour muso appela Ibra non moto tu as bien ndé tu as bien ndé tiens poto bien na te na monika appel na parce que Ibra tanga bengo ye pas déjà Ibra ton piano to aze pas fabrication wana déjà wana makambo lelo ah wa lelo wana piano déjà ah wana piano abinga wana position ndeni wata nini susote wata bengi fallait ba bilo to travailler kala wana fallait que zo misango ambo bon ils ont copain tous les cas tokutana pe dipepe tokutanya nanga ye ti kune pe héritier to bandio bimisa sko bango baza isuna ba mise à jour sko mise à jour ngonga bon ba na ngote ya na ngote Ibra na ngote na bandio bimisa ngoya ba plein belé na ndio bimisa ngwana ba pe moi idée zo ya kamona ba coller na wata musique pe na toke Kudum aboni yo komi singa kyole N'esprit na ngai na komi handicapé Est-ce que yo kozonga lisusu Po effacer blessure ya motema na ngai Na motema ya Watanabe Na motema ya Rafate Na pakola ya mafuta lokola bapakola Kamwana nzambe Pona kebo ego mi se ba plan au fait de mon album mo boesi mais ils ont fait par la minango te siko elo mususu ya la compliqué ani ngana ba to ça va j'ai pas la mité tout ça te ke bovandi boye ondeni boyo ki cha boko tsango vo chant c'est ba Jojo Lina ngana ndo kontena ngote il est au salon rap tout na ba tout o ba emba bilo nanga o mona ke yana mutu monte na texte pour apesi ngambongo to vanda na emba nzemu nanga après ngo binga na zwa o c'est promet o mona yemo oui voilà wata même tout dans ngati si on a lobby boy ba bota la biso na lisolo ka ndeto yo kaka est-ce que la vocal na yo to ya Ibra et awera solo za leader de leader kutana timo roi yo vanda et ni vocal ya Ibra ni vocal nanga mais wata nzemo te
vocal à Fabregas. Oh, oui, vocal à Alice Baba qui TV, quand mon ton mettant à peine non comme le mouche près de mieux des cœurs du Kembex. Mais pourquoi comment tu as fifi wa chatambora na babe qui s'impono, maestro Fabro. Eh, awara anchonoza, leader de leader, yokota na tima wa tovanda na isi ya bokonzi. Maestro Fabro. oh, il veut comment il Mon cœur rempli de joie. Maestro Fabro. il veut comment il parle au monde. Si je ne me trompe pas, attends un miel. Si je me trompe pas, sans état citron. Ça dit, nzembo ya kitam kuteve nzembo vient na miso kakol. Tonga koti wenge mais sofa boba koti wenge. Ngade a to travailler na héritier ba yebi ke to pesa ka ba plan et pas héritier to travailler na ba vocal ba to contribuer déjà na ba confession intime ba par amour to contribuer déjà na ba to contribuer wana to travailler ngo belé to travailler ba Paris match mbako la Ibra na ba tumsusu boss la ba contre Yamade ayeba kyango akomo kanga sko ngana maestro Fabro na pane poto ndo beta sko badio na miso to utena o matete to memo na wenge. Oh, mais plus na wenge to beke dio makasi ya Fabregas ezaki na déplique. Kasi to ngana raté départ ya oyemba. Ndi batikel so na bimisi maestro Fabro na déplique na café rond. Mayasika. Maestro Fabro na déplique basali ba pesa makambo na bango sika parce que bando vende pas kakol ba mi balé. Et ya we ranson wana. Et bon pourquoi pas Fabrice Yemora yemba. Ayemba kyango mais bazuit. Nzembo wana na ngana bisunde salama izaki. Nzembo ya vena biso parti katanga. Ça dit ya ina boule to vandi ngana biso to yembela yama na maestro Fabro to zo yemba yama zo monde ba petso ba sispe bango ba suka. Matete déjà. Vena biso parti katanga sala banzembo aye aki kop na nzembo to monika ndeni pesa na guitare bandio beta. Bozwaka. Qui t'aime, qui te veut, mon mes oreilles refusées, qui envie te désir, problème si problème, et pas inayo, apesa ka ebolingona, aoyemba, apesa biso, patia zoyemba, apesa biso to kanga, biso pe to bandio kanga, après, biso to bandio bakisa pe makambo, bandio bakisa bondi ko enrichir nzembo, puis on dit ya si sa kanga otakendaka, on dit azonga isute. Ngana bakisi pe ona moi idée na bakisaki mais lokola maestro Fabro Nova ne pas kakol ye penande mutatika la ko si sanzembo wana sadi ba malobane azute na ngo place mususu a créer ka ngobonga bambion na nzembo wana ba morceau wana nyonso mona na nde bango ba bandio zo moko ye salon le roi témoin bon ba suit eza bongo ba modifier ba mi on a ba octave na bango tout ça là ezala bongo. Mais le temps nous fait défaut. Mais bon, tout saucissonné, ma partie poto qui est rapide, affectueusement, je salue mes frères qui sont scotchés, connectés à suivre cette émission depuis France. Moni Maravia, je te salue, toi-même tu sais, loin des yeux, près du cœur, on est ensemble, la famille et le sacré. Bon, les autres, comme on a makambwana tout en andeleka Fabregas wenge tout ça parce que comme na moment nini oyo Fabregas tanga longo wenge pour ça l'orchestre pour ekomake Yasser Ibrator Thierry Migler recrutement nango a on a Kinshasa Ibrator mta recruta bino to Yasser mta recruta ba tout Migler pour basala déjà orchestre là nga déjà na la qui pure maestro pour koleka bango tout déjà to kolesika mongo bon ba ekikoya et puis ngana ndova na maestro Fabro nazaka na ye tangu makambune e peli na wenge ngazaka na même pas da kumuda tito bosana ba ya tout to kenda ba parcours na biso mais ye mutu na nga tozaka na famille déjà ba parler to ebani ba tout tozaka na ye to bosaka na ye individuel ya biso mibale depuis pas d'akumunda tie pas fali tina wenge tozaka donc tant yo zo idée osala album na ye
Ngai ya na palin. Tu vanda na palin na ye, tous les palins na zo ya Regini, ya Salongo Mibale, tout ça. Donc j'étais au courant de ça. OK. Et comment na matoi kasi? Pour quitter Batu déjà, nga on a longwe wenge on a raté de part wana. On a zongi matete. J'avais créé une structure encore avec les Ibra. Ibra, Hervé Tao, Migler aussi était là. Il est riche Payaki. Bababi, tout ça, les siko, tout bagif, tout bêtisco chanson, Matete Djoubek. Roli Maes. Dieu le plus fashion, Roli Maes, maître des bords, Père Jason. Ça dit, tant tout ça, les sorties, on a un ça bien en commun. Bien na Matete. Ça l'a bien marché, bien. C'est voilà, vocal. T'as qu'un na wenge. Nzemwana keti na wenge, c'est là, J3, bazaba, oyo, kamu, baya, tout ça là bien. Ndema sofa botanga komisko na poste asala makambune. Moi je te jure au courant. Aye bisanga de non faut tout ça makamna biso. Il faut tout ça makamna biso. En tout cas ngana otika na ngaka makambo yo po nazo kokana ngai soute. Nde sali ke ngana comprendre ki na comprendre ye tanga komi prêt. Ndenga ce qu'on est intéressé Ibra na Migler. Mon Ibra azo douter na moi azo douter mais le quoi ça qui dit à mon corps auto ça qui n'est on no ça la makama ensemble oui ba doute soit ne zeko uta ta qui plus focus c'est pas nani pour ba doute soit ne zala ye ala ba sous forme ba bateau pour ça dit pour lingo pour se comprendre il faut et inama il faut besoin temps. Donc il faut à défaut par lingo te monter mané il faut il se peut la lingo ça dit il y a des mouvements azarement compliqué un peu compliqué on doit douter vraiment totalement oui bébélé ton dernier tout ça oui bébélé on va provoquer on va punir pas quoi ninga mabete oui bébélé na Matete Djoubek asala vocal ya almet vocalement boya et betelinde que c'est ça il y a qui très compliqué pour mon ake neti wana ya kinzembo nanga de attendre banjo salango ye de akoma nga de ati komaka nga na za en tête bongo yo ndiye koma moi compliqué il y a linga soute que vous il y a comme ce qu'on créer ba petit ne wana na bisakio amo créer bon en quoi a bête chanson Djoubek ton a bête na comme bête Djoubek et jusqu'au matete bato matete ba comme yana studio ba otela ngamo Mickey na bwaka bango esali bien yeso kwa comme la place aza mutu na ngape na bengi ngatende nini abenga ngape déranger na bi ojo za ki focaliser na mambo te mendenya fonga miss bonbon to comme na suka aya oyembata OK vocal akota ta vocal ndena bengi esko oyemba vocal ana bête vocal mabe tanga yembia mo ebimi na tima akela ngo su deza ono agumbi biso na nzembo ana kutu vocal ana za ranzo ande ya crèche c'est-à-dire ngam na yemba nzembo et puis na yemba su vocal donc ayexko a démontrer bino que ça ou nini et c'est ça démonstration ebe te ayemba ngo ebe teline que c'est une saka chasseur na katsa zambe hozima sa sebelo beto bominyamate nabelisa si mokona betie kwesi elefani kele bolai Joma aïe yaga même ngana moko ça dit net na vocal na kutu po mona ngana za na prompte na ide yesiko na ide vocal wana za nini buzwa kita bubani mutu ya nzembu libumu nzembu na suka kasi ala kisika yake ngam na clôtura kaka kasi yo clôtura na clôtura na yo espace belé koleka ye nzembu nanga na bito so nzembu nanga na yembi ngo na silisi ba jeune en fait ba ya ba ndio sa vocal ba bia bandi premier vocal ba panyina munu botalelanga ayembiango et aku vocal na ngapi ngam na pesa ga babi Hervé Tawa yo yemba vocal mo yemo bandaki boule ne ngam na sisa ki on to contribuer na lukitro na monyote obomani wapi nti marole ko ayembi give ayemba depuis l'apparition de ngamona Yesu swatanya mabiala mama pasa bolingo na bojoba na okusote bolingo yeko baby sans santé mwana moto ya bolingo yeko baby sa réputation na ngai c'est-à-dire na yembi wana après iboyo yemba sko ebetende après c'est même ko to kombo kakeo
monde na yebisa bango ya babeti ba masasi belé banini mais sasi moko ah mais c'est beau timo ba tanga zo emana zo kapena ke jo ndaza boyo azolo bara biso ko mutu nanga na yeba iki azani bongo makamnya ni usangelo te ah OK masasi na yo esa ngezo ngate esa na rien déjà kutu na ede na vocal entanga komi kotoa est-ce qu'un polinganga fona boma mutu polo venga bien fona barimbanda natonga Paris na katama tete abisinga akati na ingénieur zela nasukiti na kesu wapi nge yamana kana tete izongila no tanga yembi natonga Paris na katama tete ngana yise elonyeza pesa ka ngana tonga Johannesburg ouais na pesa horizon mususu kona bien elonyesa la bino na matete bokana bandenge na bino mo bolo baka omama ke sko bino namona ordi puta kuma na moto ordi putu na bi elobelwa ne uta ordi putu nouveau éternel riche ailleurs mais sko nouveau longo comme éternel aïssa ngabou aïssa ngabou ya comme éternel riche OK ça dit on est en elobelwa na style wana langage ne kuma bana tout ya matete artiste baza kana moi mvuti momo buya area et mvutaka bango ebimisa makambo belebele te mena mona lo neti Ibrahim tena idéologie wana ya lo babongo ti oya no ndeni auta no ngwe parce que Ibra esprit na tozwango kana kata ndule OK tozwango na kata ndule après okomo bimisango ndakiyo parce que Ibra peut serrer un orchestre ti ya zo banga de abo orchestre po yena ya beta na orchestre monter ya beta donc yepena maestro Fabro OK a clonaye chef d'orchestre a clonaye ça dit ezelo avec clone ya maestro Fabro c'est sculpteur en fait a clonaye a té chef pourquoi il a chef té ba chef parce que c'est vraiment ça qui structure ça qui non to comment qui orchestre comment qui pena orchestre na ba norme té OK ne comment orchestre na ba norme té après na simana ngande makambo anyo surtout ça mais tant ngana zalaki avant ngana kende déjà na monaki yo pe ko kende na yo c'est rare nasali déjà c'est est-ce que ça va solo que nzemo bon moi son time j'ai perdu ma voix les arabes ba yimelango yo ya solo mais vite yo zaramda ikolo ne fabra yo zaramda songe mais songe me videna ngo evident ni eza nango j'ai perdu ma voix na ezarayo ça dit Jansu Luonda tout n'a pas bien j'ai perdu ma voix bah on comprend que ma voix que on perd la voix voilà aux arana on liboso par rapport à ma performance et si là et comment ça oyemba vocal na yomoko oui zo ko yemba ngo soute ezaki en fait il wana masolo na kotwana en tout cas na koka vraiment robeta ngote na oka somo ça fait très mal ils à l'époque mon ils attendent mon ils ont un choc makasi na oka somo et puis nzambe moka ebi na linga ku zo makambo baloba na nzila te pona makambo ana so monanga nazala absent s'il faut le dire parce que batunya so ba ebieze le corbeau mbati so monanga nazala absent pendant longtemps na ma musique et ça parce que na belaki déjà na belaki makasi sonzo tono zobela yebisanga soza borseur oke bunda na belaki nini na zobela nzoto zobela maladie nzoto zobela maladie tozaka na ba maladie to bi malaria typhoïde ya yo zaki souni Jansu Luonda na loba maladie na ndobela na TV mais utile que tant dans ndobela maladie wana ya fertaki pevoa. Est-ce que c'est vrai ya solo que yo baboke la roi eloko na mongo na yo kaka ndo lobi wana ngape na yo kango na koka même pas obetango so esalama bongo nga nebika ke nzambe ye moko za rapide na ma musique bo na place ngo kota okenda otalisa te en fait makambo wana nyonso tu ba démarche wana so na salango c'est pas bon que le bon na TV dans ndekuto solo bo na zo ka somo tani za kama beso ni balaction na miroir te na yo ka ngo somo parce que na mona musique qui passe kana tana obeli santé obela nzoto malaria ndezalaka pali o rappelez so vocalo sana muramo yo mona
wapi fabricance nyawa confesse négliger ya bapuku nasengi na telema nzambe naoyemba boye naoyemba boye ozomona mamna lobi nazoyemba davona yo même pas nazoyemba boye po nakuna vo loba te nasengi navona dakuvona bolingo echenga zenu yangona yo mapendo monanaka te pourquoi yoza dictateur bayaya baplaye bokeba bolingo ememaka bato nakebakeba bolingo teti Christian Dandu sexy boy sadi so naoyemba boye ana après na niveau na ngaso na ngina yemba afuna ganga nde to yemba na ba studio saturation ba pe bota la biso pena yo ba bayebi o pompe mususu ezani pompe mususu ezani ezake déjà nde na boye omonde na boye na wuti studio déjà lobby na lala na studio na kesa a continuer na tongo sadi na yo ata wuti studio yo yemba mais yo sera likolo taka niti vocal to sala boye nayebi ke yo j'en suis le wonda déjà au salanga bien non ça pene mission mon na na guitare nga moko oui to panza pena mais tout monde qui marche à répétition tango zongi kasi pour comprendre ma bekaka wapi wana il va Fabregas c'est nini c'est kasi wana tango yebisa batu bongo fo bisa batu zaki na époque ni image ano zolo bana ya 4 ans 5 ans passés. Parce que mikolo na Marie-Lise okamula. Ngala nazoyemba kuna. Nazoyemba kuna te. Mais yozongi Villanova. Nani anga lobi. Nazongi Villanova te. Ata mukolo mote. Nazongi est-ce que nazaki na Villanova nga? Ozaki pas bina filé. So ngala zokamula ngala lobi. Neti bina filé somba non déjà banzembu te azana izini ya banzembu. Akomara banzembu yemoko asala mamu yemoko. Parce que yo qu'est-ce que tu étais allé apporter chez Bunafile? Yemora kuma banzembu, yo mon pesi banzembu, sko yem daza dana banzembu na yo pesi suni. En fait, pour tout le monde aussi ça dernière mission. To yebana na Bunafile, il faut azaka na besoin banzembu. Même pas. Asa c'est un frère. To kutane kala na nzela maïso Fabro. Et puis to kutane sou na light music. To zala bien. To zala bien normal. Tant où mukna mutasali nzela ne lelo boy totikala nde totikala na ba obasola te donc yezala ki kaka yezaka ke tuyebani aoyangilma oyo talonga no ki tali to solo la bien eloko mususu ko n'époque wana tant yo longwela it musique makamba ngo ikometi beaucoup na benjir bofinga ra mère Elisa na vieteo et vous allez nani ngana kufinga veto na mère papa teo na mère no finga bonde yalo kwa na fingi mama biso batu basama ngambana baebani eza bandani eza mambeleka déjà ngana obeta masolo ya batu mo bo ngana yo kaka ngapi na yo ka ngo moi Jean na mona tango ba ibra bauti ngola balongwe ala kuna day maître na kufagi mama ba Jack mais ma Sylvie à son âme donc il meurt na biso tant a daeba ibra ba uti mais na mona carnaval et ya bango ni carnaval ça dit ezala yote non ça bongo ndeni mamelisa mama na nga yebinga banda bo mwana papa na ngai tout ça la kwese lora ber ngai na loba bongo ti bango mona ngo baloba sala ngo ti na batele nga sala na yebi mama na tina ke finga mère bongo ndeni non ça ndeni absence à Jonathan Lindali ke sala ndeni et chokanga danger à son âme Jonathan Lindali qui est au robot sanoté soto boulot bobat bakanza ebeli wana ala ma petit na ngai ça dit etanga ela itu musique akuta mo be molondo mo be genre et endroit pour ya bete ya qui compliqué petit me suivait jusqu'à ma tête là-bas na ki peta robeta on kapena kono no pena kokot silikambo na bi ouvir me botsanga na beta na bi c'est yo beta ndebo bon ça va promettre yo non même pas mal sur Fabro. Tu travailles ngal kwa na banzemo na tu travailles na maestro Fabro tu travailles banzemo na ngana na yebi ke tongo yo ka droiture na yo a Orlando lao et puis ngana ke kana décorer yo tikala yo comme ozongele obetela ke guitare o décorer mo basa comme star na décorer pe ba te belé grave
parce que tout rara plus ils aura Ibra nenayo kara décora ba Patrick Beckham décora ba je crois ba Bina Filé nenga lo ba pe na ba TV te a fente neti ya fente yende mais sofa ba décora kai ça dit Beckham ya décorer ndeni be mais sofa boja et coïncide jour Beckham ya ka wana ngasko na ba procédure ya zonga wana santé comment non bien tinga zongi oui comme le kabé ngana yena oza ba gutsa mabe akuta ndule c'est-à-dire maman na ndule za bana yala nango eza nango ba nino zaki pe na ba gutse okanga pe misusu yoka bakanga la yoka mais nazo biso soki santé no eza bien te soza boxer au matin ring te soza joueur au beta balete yo ba misusu te ka yo mais et ça la mela batunyo son est-ce que ba moment est-ce que polele ndeni ndule to ya kani to na voix na savoir na yoti polele mususu ni omoni ça dit et qui bon autant santé za bien te musala no sala ngo bien te affaire te voix na oyemba te na vandi Beckham ya na ye na mona ba ba nzela mona coachman mais sofa voilà on a basali test na ba coach continuité na on a habité OK na ngana e coïncident ngai na ozo ngana ba série wana kuta ba savanana nanda kwa ya mais sofa na ma campagne kutoza kalibuso OK eza na mona wana na lobby po na mona c'est que Ibra a décoré na niso décoré n'était bon filet Ibra mta décoré filet azaki déjà ba yebana na mai sofa vocal solo na yoki ki ya dana ba vocal ne tango komi kaka nani mai sofa ba sali mouvement tant on doit bête normal tant on doit ça album normal na France sincère ezala pété nengo lobby ki Ibrator na bina filet déjà Ibrator obi avec qui Ibrator andolinga ba petit na biso ba nani en fait na lo ba bien ba leki nenga foto ba leki na biso oyo tozaki na bona matete yusuko ya andolinga te ba kote na lobi po na bina filete bina filala leki na matin aka frère déjà aka frère na ngai vraiment pour na mona vidéo mo bo circuler bino bo dame koto ye aye mon perso il a filé je te salue affectueusement non bien bon moi siko so qui par exemple na parler na haut ba servir bisoto dame ya yo siko ya jires yo za preto dame ya za preto dame ya yeba parler na it est-ce y a parler na nga poto dame bilo na sangana bo bomana uyo li yo za star pet wa leader kolia siko na makambo wana lisusu et puis toliaka déjà bongo depuis kala na bato nyonso na vie mais wana nde peut-être za po ba filma ki yango nga na memela ngambo yango nga na ngambo le pese mbote yango nga nde ni fay yuko fo boye ba filmer yo ngana nda mambo wana nde ni eza ba concentrer ka na ba oh là là non c'est pas possible ça fila la misiri oh et ça là moi likambo boronga vidéo pene tambola ko batumsu ba lo pena ke ya jires te yo mna ba bingo su ya certé ya JR pour ba bien JR siko ya ser baby que j'ai perdu ma voix mais ce que ya JR na wele la fuboe ya jires c'est ya JR mana ça n'a rien à voir so la vidéo na après na réseaux sociaux ça là onde et ça ngeloté parce que toliaka déjà et combien de vidéos vous avez koyé na banzembo to vous avez koyé rara pour babi pour filer ngala yebe pas filer parce bazar on même la tiba minuit donc en fait c'est lui en fait déjà Mambriolia il a dit que il y a linga bongo il aime trop galerie ambiance wana tout ça parce que déjà filer ko filmer ngaro mon déjà comme on normal il mon pas mon blague ça délire mon père danger sikoyo yote ngomona na réseau ça la ronde ngana kutana na ononte batindela ngango kutindela et pas master mon PC mbote kaluji ministre akid yala trop ya ko mala nana na Ibra atindela ngango kutindela donc pour la kisanga ke ngamonyo eseni nata boy komi pena li solo bandi obetama yindi au BBC non ko comprendre tende ni sopi ngam na filmer te
tout est day. Tout est day, mon cinquantenaire, artiste, comédien, moi, d'ailleurs, qui tente aux oniana, toi qui n'a mia. Tout sommes bébilo qu'on a dit là, au sommet. Tout bandio dame. Aux aiguilles, on l'a maté. Non, il y a qui on l'a maté. Tout bandio dame, bon, il y a vu sur vidéo, ben, il y a fila sali vidéo, il y a une sala kama kamneana. Après, indi. Après, non, mon accord, rien ça. Mais d'ailleurs, c'est Bimaki. D'ailleurs, c'est Bimaki. Et c'est Bimaki dans le banini. Et puis, ça les cambotés, ça n'a rien à voir. Non, bien, l'ouonda, maman, bambon, wana, maman, mais you yebig a filet comme un voix, ou yebit. Oh, na yebit. Vois-moi déjà. Avant un mouvement, na ye, à foutre à musicien. Vois-moi déjà, patron. Vois-moi en français, patron. Patron, ça n'a entreprise, na ye. Full boss. Au monde. Donc, ça n'a rien à voir. Maman, bambon, wana, nandoule, oh. Ce que you apporte n'est pas bien affilé. N'a pas tant haut quand nous allons. Pour y avoir banzé, bouillot, mais mani. Ça dit n'importe ce qui n'a apporté le repas les années de Vandaka contre la gêne moi tout comme madame Mikolo moi conseil tu peux ça n'a pas conseil surtout aux bisomi bali ba musicien kotondu le pe moi conseil à cause on nze monoté vocal té nga naza ki na posa opc ka nzembote nazala na posa na souci nous a gagné kuya verrier to ko na yaki a variété on se connaît de non c'est pas ça parce avant tout c'est Fabregas qui était venu avec Bina Filé. Oui là c'était avant parce que on au lobby déjà avant Ibrator avec Linga vraiment Bina Filé donc bazaki na amour sincère oui malgré petit peu bailler light music Ibrator na amour sincère pas Bina Filé. OK pareil pas Fabregas. Il y a ça là on pas battu belé. Nanga moko aki na amour sincère il faut le dire. Est-ce qu'il y a plus amour sincère les agis pas nani azaki il va compliqué c'est ça. Non on a en place ni na expliquer Rose la mais à la vérité. Voilà. Ibra n'est pas vrai. Mais la marge 90% de Balobarani Fabregas n'est pas vrai. Fabregas, il n'est pas vrai, je ne pense pas parce que combien de gens aujourd'hui derrière Fabregas ils sont là. Il s'émergeait très bien. Après, il faut baloba. Fabregas sincérité. S'il n'est pas sincère, à son âge, jeune qu'il est aujourd'hui, combien des artistes derrière lui ils sont là. C'est un homme juste après tout. Ayo lobby bras sincérité mais bah tout vraiment na Kinshasa ou diaspora baby que Fabregas a sincérité ce que bateau nyonso sincérité et pas bateau o ya la kisa bango il y a une confusion dans mboka na biso les gens parlaient bon ça là bon transformer makambo ceux qui va peut-être basi la CPL na mututé to bango balingi na bango makambo mutana te Ibra lui-même il est derrière Fabregas. Si on connaît Ibra, c'est pour Fabregas. Ibra, à Mouto, il faut y ait soit vendu, il faut s'embêler Fabregas. Parce que Azala musicien, même pas tourne orchestre. Il n'est chanteur, car on est au bout de la bisoto na batala, perfection na yomoko na yomoko. Encadré par Yasser, mais collaborer avec Yasser. Yasser n'a monisé na Fabregas, Yasser n'a comme betesco musique d'ensemble. OK. Au moins Yasser sali ke ba yembine matete jubek vocal na yo komi reconnu na nzembo Yasser. À partir à wana nde PC accès aux en Fabregas et puis Fabregas a cloné non lobano c'est un clone pour Fabregas. A imposé silence, chef chante, a imposé à mon absence. A imposé Batoubaïba. Donc, ce que mon tabou on m'a pas Ibra, te pas Batou nyonso auto yebi lelo. Ce qu'on a eu na Ibra na populaire na ma tête. Tout c'était au moins c'est ça la biso. Nana populaire na batete. Ngana ko lo populaire na ma tête, ngana natif ma tête pe na d'origine.
c'est-à-dire yaka na evena nga na kokoloba makambo bon te, c'est-à-dire yenda luka peut-être population na matete nga matete zanga abotolo liso hein li ils ont dit soit botolo nga liso esalanga niso matete zanga botolo liso liso mweza liso ça kani liso yaki idéologie kasi idéologie nga na imposer na lati bango ndule po matete ba epe ndule te na lati bango ndule to sala ba street si so to ngi to sala c'est na longwa ki so to ngi to sala projet mo boza projet to musu ya $500 nga na ta 200 bango groupe na bango na ba 300 faut regretter ani n'est pas Ibrator et pas Ibrator et là on a regretté aka et ça peine à regretter mais c'est là comment bon na bi que il faut reprocher au monde a que ti les arayo te ko les été et là on a mon peut-être Salamate c'est un chanteur moi son nom imba likolo ya imba détourner ça ba dieu mon terrible c'est-à-dire mon qui les occasions ya ko yo kabiso mi balé boete na bi ke on vit nzamba ko perdre voix siko oyimba ndé non lo bandeni ya oyimba ya oh na yembeli ate yo problème les amis j'en sais yo da na crier te non te ko crier te bato ba yebi yo ba yebi qui ya serara kasi on a loba bazela na studio ou ça j'ai là non yo pe pas ba bi ozongi orchestre na zongi orchestre ni jour on a ba yo kasi on a lobi boy ba bi mikolo za sona bina filete oh est-ce que yo mikolo ke pas bina filete tout ça na bina filete to sola na ye to mona na ka les lots toi les quantième aujourd'hui c'est le quantième le 5 le 8 le 8 le 8 toi le 8 décembre yo kutani na bina filé mkoni jour à souka non bien gentil et ça dignité on peut ça va rendez-vous na rende tout ça là balobi ozali sous toujours solo ba otala to zali sous te to zalaki nini balobi que dans le ba makambo ya balobi yo za songi oyaka na masola Fabregas oyaka na masolo ya bana bakote okuna ya ba Ibrator et pas bina filé po bina filé pesa ombongo ba makambo belé te non ils vrai te va vrai et après te vrai tata bina filé mukabi ki a vrai te maestro Fabre bi ki a vrai te wana cop na ngate cop na yo te mais siko na minute ozongeli maestro Fabre mais aza mutu na nga ya depuis to eza ko teke na zongeli tout ça sincère ya on azolo bonjour on a ba bisinga que ya ki ma release ba bisi okota olobité au moment le roi 12 osuki ka na porte après ba jour ndé oyaki c'est vrai est-ce que oyaki na porte te ba ko oh nani comment s'appelle comment s'appelle bakosi atambolaka na Yves Mbuyulu CG te bakosi on est makambu babimisa ka bakosi mutu neti nga sona c'est décidé déjà na longwe ndako na ye ma release non zante manon libana ndeni orchestre on est orchestre na biso Fabregas aza ndeko ndozo mona na maestro apena ndeko donc Fabregas on va séparer bientôt en tout cas maestro Fabro so il faut na le bamon gentil pour na yo zaka na mutema munene ndoza la nango kolanda no makambo batu baloba te déjà gentil OK maestro Fabro zalaka ndoza la déjà yoza parmi batu ba défendre couleur ya musique na biso na Afrique surtout biso ba o na ndenga ba matete na biso na ndenge ya click na biso ano to ebana kana yoza pena mutu oyo apesi makambo apesi donc nyonso bato bakolobaka yo ko tala ngote salaka le mieux au sala wana nde bato batraitake du genre hypocrite eza bato yo peut-être ba ebiete ngana ebité artiste avant na maestro Fabre neti ngazate déjà yaza kasoka lingi mutu il faut reverser ka lingi mutu tant likambo ya na sima bato ba ebate ba traiter du genre hypocrite parce que azana responsabilité à patron zoaka ba problème na bato misala donc conseil na groupe sur ngana yebi aux intelligents garder sérénité na wana
Zala grande gens de nous allions et ça la biso bien de ça la biso bien. Ok, merci beaucoup Yasser Arafat. Il nous reste quelques petites poussières de clôturer cette émission. Tété Mokwabe, je te salue affectueusement. La femme à la peau blanche, toi-même tu sais. Des fois à Fabregas, Oyo Yebi. Des fois Fabregas on a yebi. Donc c'est-à-dire Fabregas ceux qui ont un problème na mutu. Soit un problème na mutu. Loko la zoara temps. Il y a la mutu ceux qui mabe mo ekomi. Ceux qui comprendre les cambango en tout cas mutu ana comme un problème. C'est-à-dire indi. Indi moi. Oh. Voilà. Donc en fait c'est les kamakasi. A cause soit zui kanda. A bossa na ke boala ndenge mo boyo. Après aujourd'hui c'est autrement. Là tu vas changer en avant. Il est papa j'ai 4 enfants. Modile. Mon modile. Père déjà 4 enfants, père Jay-Z, père Brian, jumeau déjà. Si jamais c'est Mikolo, depuis que vous avez ensemble, héritier Watanabe, mais les lots moi tiraillement et quota. Si vous étant que tout n'a pas on soit depuis qu'il y a Wata. Rolo bana bango famille on a les lots comme na guerre. Nga o na rolo bana bango batale sika ba uti, ne sika ba komi ba baza remarqué na nini, baza na célébrité ya nini, baza o bango baza poani, ils a plus travail wana yango ndeza hyper important, yango ndeza primordial, yango ndeza idéal na makambo nyonso. Makambo ba osala wana ça ne sert à rien et ça ils ont apporté rien. To boyité cause la méfise à loyal, ça dit o eza primordial les aka travail. OK. Faut ina ndeza travail ba vie tout le monde travail mutesala bango esala ni esala. Ok. Héritier Watanabe a joué le 25 décembre 2022 au Stade de Martyrs pour la première fois. Yasser Arafat Okolobani Ozala. Moi ça me plaît, Héritier Watanabe c'est un grand aussi. Namboka na biso. Mais c'est un jeune. Après na Martyrs bon après Batumususu, il nous représente, c'est bien comme ça, je suis derrière toi, moi je te soutiens Héritier Watanabe Boss Life. En tout cas bonne chance. Le jour là, nous avons un petit frère, nous avons un peu de la bataille. Vous êtes né? Hein? Vous êtes bon? Non, il y a une qualité. Oui, fan club, na yo tala, ce qu'on a vendu na Porto, ni na yo tala, non. Non, ça, on monte dans ça, on est. Donc, il y a ni non, na yo qualité. Sauf que nous soutenir de loin. De loin direct exact ou tala non soutenir vraiment na batu na tinda ngana okende kuna na qualité nini kuneza makambo ya ba fan club. Merci beaucoup, j'en suis heureux. Et biso ba surprise bon izalaka honorable na biso. Oh là là là. Ouh, boss live big joie danger. Le 25 décembre, vraiment donc. Mamoni Yannick. Yannick né ya Rombox, il est pas soutenir. Donc boss live, biso tozo CP là. Yo ke non nango. Ouais, merci beaucoup. Donc nango na kuna pe ba mona ja Yannick. Kini ya Rombox. Bon pour na jeune oh les lope bazo évoluer na orchestre au mon évolution na bangonde pour ba jeune ba bimi hein. En tout cas, oui, OK, très bien. Ils en a petit il y a un jeune mot boué il y a tout petit parlement avait biva déjà Redi chante aimba et pas full boss bien affilé Redi chante aimba na Redi chante bien été aimba na amour caché ouais na bien aimba vocal na monyango na motema nanga e alobi e yebi katanga po ba plaisir na zoyoka tina te bato ba. Et puis nalinga sou vocal la famille ora na tere bolingo tozala kinga na mbanda bon pesa on comprend bon vocal en mbaya pourquoi kakanga pa bale kinga na nyos bazali nini na sana ngongo yokolanda naka vocal ya junior lelo zali beba loyo
Maître Kazi, les bébés, loyo. Vrai vocal. On a citron, c'est ça citron. Yango pesa isa ba brique. Ba brique uta li bosso pe no mo ba kona la se wana. On va se séparer avec vous parce qu'on a fini notre entretien. Merci à vous. N'expliquez que nga pe na mo bor na. Kasi on a une lobasi pour clôturer na yo. Yasser Arafat ba ebi kozonga ki light music Villanova. Mais sikoyo na yo ki pe masolo mususu oza na label nde ya Fabricaz. Teza bongo peka teza secondaire. En fait, si foya ekoya peut-être baba tuna biso donc mais soufa pour déjà là au azali aza biso tout oyebi. So par exemple na Monique il faut na que beta porte na label ni na ba boulon na sala na yebi ka hésiter ngate pareil ba master tout. Donc maintenant nous na tokete mais dans un projet dans ça système mon boyané to banda dans ça système album mon héréditaire c'est-à-dire yango na bando bimisara toute l'année et ça tiré 4 na 4 albums wana so na bois 15 moments après 2 mois na bois qui quel sou banze mbuté na explique to dans na teka te bazwaka bazwi na bango après ba master yé pas ko kabelo un jour ko za na promo bengi ya c'est peu quoi tout ça parce que projet na comment on projet na ngeza liberté divine chanson liboso na lancé na début janvier na linga bimsomba mona vidéo yango za pardonne-moi yango za titre pardonne-moi yoso te pardonne-moi ça dit na maramo nyonso sala te na bolingo kaka mais qui love te amba bongo neti ba chanson neti ba chanson neti ba tout en noir bongo bolingo elobama na kati sana penza bolingo elobama na ba chanson est belle na bisa c'est émission OK ngai et pardonne-moi que tu as perdu ta voix ngana osenga lisusu tout ça l'émission lelo tout ça programme opena quelques instruments de musique et ça langa maman na bien oui parce que to yo nde na bwena kutunde kasi soki na kasi ba studio dola la kizaki kasi na so sala bilo na moko si je comprends très bien bato pe bana posa ba yemba bango en tout cas naza pour na bino numéro na ngeza eza 090 41 63 286 090 41 63 286 bateau tout bana moi idée abimata na moi soit yo kaka ya ser soit yo kaka lingi et peut combiner bimana à contacter biso na numéro wana ezala bien en tout cas bambote na nga ya tout na lisu batutu et puis Falon Mbunga Nunu Nemika Doningo Bani Pati Kembo Jires Kembo Pati Samba Polaris Lutani Maître de bord Papa na Jason Yves de Janeiro Hilaire Lunga Bilambe Belé et puis ingénieur Racine Maître Mbinga Gias Zamorano Tabita la femme éclairante. Tabita Monganza Sukali Tabita la femme éclairante. Mami Wata donc Batutu na lingi bino trop et puis Jonathan Pindi Grady Matula Twist Charlie Babanga Sele Benzi poser un clip per petit na yo bébé Tossé là Roussi Longo Ordi Poutou Moïse basé belé donc on a fait Batutu Mbote donc on a vu que Matete Mobimba et puis qui ça Mobimba commune Mobimba na poto tout c'est la sortie officielle les accords non en janvier comme ça le marambo le roi tout ça on a biso moko to s'organiser mais to pesi quand même janvier on a sorte comme coma là tant to comme en janvier on sorte ngi to coma car on a fin déjà décembre to annoncer déjà date to bimisa to beli ba kanisa ki ozongi pas Fabricaz te na zongi kuna te te na zongi kuna te ça dit promesa omoni ndo mona bango ba bosa bon to banda ko bosenzela moko omoni bagage o bamba na ngwana bien on mana ba jeune on a en fait na ndenge mabete na ko sala ngote bagage na nga pe na ngona pe na banzembo siko na otikela ngo oui donc car na ville non et ça la ndeni ezala te bon zo ngo ko bete na orchestre bina fileté
oh beta lisusu te siko ne pas fabrique faute RN leki faut na ça ande banzembo na servir pe mboka na nga banzembo ngo umeli c'est yokenda ta BCBG te BCBG na respect mouvement na vie na mukulu kutu jusqu'au OK ouais nazo sala banzembo na nga na okenda vous voulez avec tes propres mais il faut pas obandi okati te problème te pour ma soutien ba makambo ebele bele na si ba tout ba yo kamiso vous soutien apôtre juriste équipe on a vu Mikolo Yoza l'église pépère p à son âme via derrière a bien changé a changé nzambe alokwa bière omoni ba bière otomona ka ya ba brasserie moko en place aux ara de banga ngoma be pardon ko bimisaba mais na kami comité maître élémentaire donc déjà ba obayebi kami comité maître élémentaire église ezali et alors quoi bière kaka bière au kuta on a tous les bars et aka nzambi bon yoro continuer ka te faut changer nini FND vient d'être changer message na kati na ngati message là eza mamba viete eza mamba nante mamba nzambi na message ya suka kasi oh papa tikela bino message ya suka o papa na tikela biso ça dit message à Souka papa Bonal à qui sabiso journal d'un guérisseur à la qui sabiso parole divine à la qui sabiso Messidor Messidor on des ali monument il y a vérité il y a vie en tout cas papa na place aza malamu ko a éclairer kabiso OK ce qu'on place au commis message au ba pesa o yo pour faut pesa battre les années ezake to salaka bolamu pour bolamu nde yango nde vie yango nde futur OK yango nde bomoi yeseko OK na memi okuna oh eza place non mutamemi ngakuda tout wana mna to subiana nzambe na pesi Ronaldinho Mbote Babistan et voilà, merci à tout le monde, merci à nos abonnés, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo Essengo officielle de télévision. C'était Yasser Arafat, donc il a parlé, il a expliqué, il a dit que Banama était tout. Pati Kembo Tipa Pomba, je te salue affectueusement, je reste Kembo. Donc on a raisonné sous Pati Kembo. Ah, Kori Tipa Pomba, donc le Kolomoto Cédric Dema Minimbu na Bosani héritier Minimbu tonton héritier Minimbu, je te salue affectueusement, merci beaucoup pour le conseil Chongo Molacho déjà Fabrice et puis Aaron Asende depuis Turquie na pesi Mbote basé belé na pesi Henri Lotanga Henri Lotanga pesi Rose Dunia Mapendo Rose Dunia étoile filante Rose Dunia étoile filante Vanessa Okito beauté royale chancelier Jim Chibangu Boss Tchétchéli Seller Rigan Molari Diondo Pati Kembo Jurens Kembo Yasivundo Ngala Exaucé Kuni Pati Samba Ives Sokoto Falone Mbonga Clavier Mukoko Nunu Nemika Doningo Bani Polari Sulutani Limbisa Moninga Simplice Batu Bayate Obanda Bango Mabe Invitation au la ardoise mais avec divine invitation en bois Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton n'a pas follow lango jardin de Dieu invitation à boy bon moi mukolo fait tilata mabe maison divine à Bossa Libinoté à Tchelibinope promotion ngolé à Pamba maison divine vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.